bozali kolanda biso partout dans le monde à travers syndicat télévision topesi bakongoma nyonso bokolanda biso bayike boza vraiment partout bozalaka wana mpona kosoutenir biso boza wana mpona kolanda biso tozotindika toujours baactualité ya mboka na biso tozolala te tindika eza uniquement kaka mpona politique te ezotindika baactualité ya bafaçon nyonso tobaki na foot tozali musique tozali politique ya mboka na biso mpe tozali tozoyamba bato basorte nyonso mpo eza chaîne oyo bopréféra mpe bolandaka biso na poto na mikili partout mpe na afrique voilà tozosimbola baquestion d'actualité nazanga moko te na plateau tokolobela makambo ebele oyo eza kose passe vraiment na Congo précisément na Kinshasa tokomona mpenza lolenge mokili ekomi na vitesse donc babi 21e siècle oyo et vraiment na vitesse nango mpe na makambo nango nazanga moko te na plateau tozana maître Chapelet j'aimerais bien présenter ye moko kombo liboso na bino tokodécortiquer na mpenza émission ya mokolo lelo wana kopesa invité na ngambo te boza pete bolake bobenga tozana mpona bino bonjour maître Chapelet. Ouais, bonjour maman journaliste. Bonne santé. Bon, santé vraiment vraiment normal. Na bande connaît tout balanda biso na mipa ya ndenge na ndenge en tout cas vraiment na pesi bango nesto mboti. Maître Chapelet eza surnom na yo no botama na ngoto Chapelet eza ka kombo moko boye ya mosala. Bon, Chapelet eza kombo moko te na mipesa na sentiment. Ya kombo moko te ke na mipesa ka na bo na griffe. Non, Chapelet vraiment eza kombo na ngapina oyo pina po lelo na zala eza kombo na nimte komisinga na niveau onga na zala ngo Chapelet na ngape eza tika kombo ya Chapelet mais kombo na nga Chapelet milimo do milimo ça veut dire Chapelet eza kombo mote mais pesa na ki sentiment en tout cas vraiment bandiko na nga nyoso to bolanda nga bipa ya ndenge na ndenge po lelo po na zala en tout cas vraiment nzela na nga na souffrir pena pour les amis bien à Chapelet en tout cas vraiment ngandi qu'on a bien vraiment na bundi presque guerre ya kobunda na botama bundi presque il faut qu'on fond la moi voix pour battre ko landa biso ouais en tout cas vraiment na botama ma on est maman na ngai vraiment asala nga vraiment 12 mois na libuma maman na biso avant na botama jour na botama vraiment presque na botama mowe na botama mokufi ba pasteur ba prophète ba lobelaka maman na biso ke oboti azelima ici déjà kufa mais vu que grâce ici déjà epesama na oyo atindanga na mokili oyo pe akilanga yi aloba non wana oboti ayekela momoko oyo lelo pe akoya na mboka akobikisa pe yango tango maman na biso akendaka vraiment na kati ya temple donc ozobeta to kasi ozobeta eza histoire vrai ya vie na yo on to partager bon. Ouais, ils avaient une histoire à vie nanga yi. Il y avait une histoire à vie nanga. Tant que maman na biso na akoma yi na zeme vraiment 12 mois na tango ikokari. Après maman na biso ki dans l'hôpital. Ba lobi ke oboti ici déjà kufa. Mais vu que déjà o akilanga yi atindaka mutu moko azalaki comme serviteur. Ya comme de Jésus tango botamaka ba envoyaka ange moko boy. Ngape ezaki vraiment ndengwana. Aiki okutana mama na biso alobi non oyo oboti aikelo moko lelo pe akobikisa pe mboka baya kozwa ngai bameminga na kata temple na presque na sala ki presque ba 7 mois mama na biso saka na kata temple na ti na ekolamuka lelo na Kinshasa to na province bon presque naza congolais 50% naza 50% congolais à Brazza ti na ekobota mapena ezalaka pena grâce ezalaka pe bitumba vraiment makasi vraiment ti na kobota mana na mama na biso tango na ekolamuka na kati ya temple wana mala moko mama na biso alobelinga non vu que ndenge obotami na ba niveau oyo moi na garder o ezati presque famille nyonso to bayinaki ngai na ko ba ko docteur ngai bamimaki nga presque na Brazza tant ba ko mimanga na Brazza na presque na nyo ko mi penya na Brazza mais vu que refoule ya ko salema na Brazza na na kata Kinshasa na nyo ko mi penya na beti ki fazer tant on ko beta ki fazer wana abe moko mutu azwaka ngai nde ye mutu amimanga na église ya catholique tant amimanga catholique vu que na on ko pratiquer moi ndamba catholique
après aye ko initie ngai a initie ngai abi wana ti lelo azala vraiment soutien parce que ayako voyager akenda vraiment na mboka étranger mais atikela yanga secrètement atikela yanga livre lelo pona binga ma chapelet eza kombona ekutangani na catholique et abi wana ni mutapesa nga komba chapelet ce ko bota ma morne faut peu koyeba zemno yaka na moyenne ni maman na luka ko na voix normal to pe na voix normalité so to bito to décortiquer on penza to fongola c'est cause qui mona mai ne to benga bana mai c'est ça non aluka que na voix normale to aluka ko na nzela peka ya molini non maman biso vraiment azo ki vraiment zemi na nga na voix normale bon sundola ke sundola bon maman biso sundola ki ngai ti mais vu que famille et ya côté les miens maman biso pe choix ezalaki ti yango ya ko lâcher ngai ba docteur ngai aza envie bon presque maman na biso pena aza invité ni tio ici de à côté de mabele siko lelo yo tout ça na mettre chapelet bon mon yati qui tient rouge ne na mutu bon mon peut ninga là tient comme cravate je sais pas dans le bas ozo sa musala nini oza maître spirituel oza na ngamba catholique oza na ngamba ba musulman to oza na ngamba nini opesa biso penza position pour lobi oyekoli mingi na catholique ba pesa o livre bon neti ngai pena naza musulman te mais naza pena chrétien mais vu que catholique naza chrétien catholique mais vu que connaissance oya livre o ngai na tangi pena yango nde lelo ememi ngai na kombo ya chapelet milimo ozo livre ngoza kobona bon livre wana pena na koloba ngo na émission ko ya sima minute oyo na ko loba ngo pena te so sko l'air au l'équipe au soit TV na biso bo po bat balandaka biso balukaka lobi ko yoza comme exorciste oza comme nini rôle no eza ni po na catholique lia balata banzambala pardon sango na sango za na nzambala o alataka signifiera ataki ngana za kingana pe eza na banzambala mususu balataka lundi to pe mardi mercredi et la kisaka o eza mais c'est tel bo mais c'est tel bo mais c'est tel bon neti ngai vraiment et pas na ngai en tout cas vraiment nayebi mingi prière nayebi presque prière na domaine spiritualité oyo ngai batangisi ngai presque sangwana alakisa nga te mabe alakisa te ndenge osala mutu mabe alakisa pe koboma te mais alakisa nga nde losambo mais à travers ya livre oyo atikela ngai lelo na pratiquer nayekoli mpe science oyo lelo na mibengami mpe chapelet milimo mais ki chapelet na nga milimo eza teke na bomaka bato ya teke na tekaka bato non soki oye na magie ya koboma bato en tout cas vraiment na kobombelo vraiment te tokokende na magie ya koboma mais soki oye na magie oyo ke obomaka bato te osafera bato te ezali mais eloko ozolata oyo bacatholike balata yango te ozolata sina bitumba non bandengo ya rouge na ntina motu na nga eya te sina bitumba ya symbole oyo elakisa na monde ke envoye moko aliboso ya plateau apresente dossier d'esprit tout le monde sait tout le monde pourrait j'aimerais bien vous présenter babloko et ça vraiment le bosso caméraman à zo expliquer ceux qui ont des bossé là en catholique pe na éviter oyo ya parfum domination oui la domination moi c'est mobile à salle livre pe ça fait quelque dominer oui nous c'était un livre et ça lima oyo eza Aïcha à travers Aïcha o son Aïcha ba musulman mais qui parate OK Aïcha à travers Aïcha oyo ceux qui na utilisé Aïcha à travers Aïcha o son utilisé Aïcha esprit ya mabe akopusa na pembe na ngati akozala un peu musika na ngai oyo ya poudre à travers la poudre oyo esprit surtout on na ko recommander akondimela ngai pe akotusa ngai ce qu'on pense à la prière au nyonso otanga ni bible normale to tanga ni bon on a ça la prière au nyonso tout atanga vraiment bible normale ti mozali banda catholique
maintenant les bandes catholiques tu Vous avez réputation là-bas? non il y a des gens qui mais ceux qui n'habitent de toute façon yo yeli ata abe mo ko te ko croire na musala na yo non catholique pour le il est sur na nzamba mutanati olaire lati nzamba na biki non ka muta catholique ata lati nzamba musulman so lati na biki wana za musulman ko façon yeli na batu ba ko tala biso penda ba ko ba wana catholique ya non en tout cas moi ne ko finir sa catholique d'abord catholique il y a l'église oui ko pratiquer on toki ka ko pe ça liboso l'église te mais oso ki na catholique ko mona liboso mais ko yeba pour ça la prière non mais na yebi pour ça la prière non na ko ça la pe miracle à travers pour manifester na ko ça la pe ce qu'on a ko ça miracle et ça ce qu'on bon au client pas ça te net exemple na ko pesa na ko sala pe miracle à partir ya parfait miracle no ça bon ni surtout au miracle ni surtout au ko lingana sala ça ka total la preuve la puite c'est une gaba preuve tangible bon ni tout ça c'est pas besoin ni miracle yo sala ka wana na posa au sala ngana yebite po voilà tout moni maître Chapelet a tel biso le bosso tout moni bouteille za wa 3 to éviter ce qu'ils ont ni yoko présenter pendant la bande de combat ko landa biso ce qui il cité ya biloko toujours mon les amis bon maman journaliste ba bonne to ba landa ngai en tout cas vraiment tout ça moi chaud en tout cas vraiment à travers parfum oyo à travers poudre oyo nana capacité à concentrer ba esprit nous tout on zana bango besoin à travers on a des catholiques non catholique na sambe na catholique mais lolo ti na ko développer makambu na ngai na ko ma dehors catholique mais ba biloko ba parfum aux na catholique ouais ba biloko o na zongo na catholique parce parfum ni bon o isa parfait donation oyo bon à travers ya parfait oyo faut expliquer sur ma name déjà parfait mobile ba ko sala moi c'est pas ko sala là là parfait dominateur ko dominer tout nyonso na niveau musala faut expliquer biso pena ba ko landa biso pour biso to lingara explication te nde yango batu ba yakati to bandi to oui to loba à travers ya parfait oyo ndenge za boye oko dominer mobali oko dominer pe moi si OK à travers ya parfait oyo na ko concentrer l'esprit nous to na ko benga o batanga l'esprit du mal l'esprit des morts moi pour ça na pembe nanga ezati à travers la poudre oyo na capacité ya okoma na beauté nous to nga na osala nango na capacité ya constater genius to atanga mi yambomo donc moi si mobali pas ko salela na minute oyo na no salela ngwelo te po ozo présenter kana ba client na yo ba o ba otala biso bazana posa nango so bazana posa penda o salela ba contacter biso ba bengi biso nde siko sali ba prière et fait oui eza pena ndingwana po ndinge za boy o de da bénir ya da bénir ndinge za boy so salela ngo loko e ko sali mamba mo siko na ndenge ozo sangisa catholique na magie za mabete po bete biso sur la catholique ne bandeli ndengo souffrant na vie ndengo bota maki siko lelo pe to monde ozo sangisa sur magie eza mabete bon catholique na tawana azali catholique hein? Mais lelo na développé magie na bima vraiment liboso na catholique na bima na koma dehors lelo magie nanga vraiment et développé pena makasi yango lelo na ina liboso ya télé neko talisa mokili réalité magie oyo nga na yebi na magie ça la net ni pour la catholique la qui déjà ba parfum oyo domina rabatu ce qu'on a magie qu'on ça la net ni pour aux autres ça débloque à la fois aux autres qui n'ont non catholique ce qu'on a ndenge ya prière to na ndenge ya initiation wana initiation ko mimuna catholique te mais initiation na mimuna ndenge ya magie catholique uniquement la prière pour na bato bazana ba problème bazoluka ba solution à bango to expliquer ce que bien ouais bato on so baluka bana ba problème OK ana problème ya libala mbatsu PC ya musala porte-monnaie o ba valise nyo surtout na magie na okeno na ndenge ya magie mais soko oye na ndenge ya prière na memo na ndenge ya catholique au ça la pe ba spectacle bon
na sala ba spectacle mais spectacle ils allons pena musala te pour les gens qui ont liboso plateau bo na beti spectacle tant musona mettre spectacle nikima na ka mettre kana beta spectacle tant oyo luka makampa na ngai makambo oyo luka mwana ko peso yango ezati mais to sala ka spectacle pona nini ba bonene sto ba landa biso ba confirmer bandi makem musala za solo oui musala o sala eza solo parce que to singi o sala so o sala ngo sikoyo bon mama journaliste soko sengi na o sala ngo na ndenga magie na ndenga catholique te po ba catholique non wana na okina ndenga catholique te na okina ndenga magie OK na osenga vraiment la caméraman asa musala na tout un spectacle pour tout développer émission on aussi bébé calme au tient mon panzi ce poser la mise en problème te mais dans la carte ko e bon wani nyoka po batanta la biso vraiment non eza bon te kima oh nini mwana kan utala na utiliser poudre catholique na magie au sangisa non oyo eza poudre catholique te OK catholique moto etekaka yango mais à travers poudre oyo donc na ndenge ya prière bango batekaka kaka yo yo somba siko ebi eloko nini okesa nango nayebi nini oyo nga nasalela Atia ta bien. Ota bien, omoni. Poudre. Dieu, ça m'a bêté. Tout le monde compte pour la carte. OK oyo eza prière na ngai Osana motema babone na ngai butanga yango te oyo eza prière na ngai prière est née. Oui, prière ici. À travers le parfum, attaque que ce soit démonstration au dans la salle. À travers le parfum, esprit nous sommes bien. Moi, plus ça n'a pas bien nanga. Exactement. Oui, ça par exemple, on a ça, ba client. Pour ma benga, pour benga biso. Jusqu'à là, tout le monde a fait un poudre, hein. Et là, on va faire un
Lay. 4 barres, 3, 4 barres, 4, 5. 6 barres, 4, 5, 3, 4. Ouvre-moi de mon poste. 0, 4 barres, 4, 5, 6. Bah, $10. Ouais. Spectacle. Yango na lakisi baboni na ngai. À travers la poudre oyo. Et à travers la parfum oyo. Vous avez la capacité ya komimisa mbongo. Na ba numéro bobenga. Ouais, pe ba numéro oyo na bengaka. Mutu ko somba. Pour faire ça vraiment 4 non pe no benga onto. Non, na ça no ka prière ya oui. Non, na somba te. Ouais, c'est magie. Vous avez vu au clair. Non. Ouais, c'est magie blanche. Magie blanche, ça veut dire spectacle n'est tout on a ko sala. Na ko pesa on a droit ko pesa porte-monnaie ou valise magique, aussi au sarfia na motuti. Faut porte-monnaie on pesa ba tiandeni ma porte-monnaie magique. Comme si ba pesa ka code, comme si ba pesa ka ni, ba pesa ondeni. Bon, ce que ça. Pour l'air tout ça musala oyo, ndito yamba no faut convaincre un peu bato ouais, pour ba la facilité. Faut le bapena malobo ko benda ba client. O ça no musala kitoko mais yeba siko ko bimisa. Bon, si vous avez besoin de porte-monnaie, alors na posa ko boma batu ti. Ceux qui oye na ndinga ko boma batu. Wana na ko mimo na ndinga ko boma batu. Mais ceux qui oye uniquement, wana posa na sa yilo magie blanche. Wana uniquement na sa yilo porte-monnaie sans ko boma batu. Ce que yo lobby au souffrant la vie. Ou mena 12 mois na libomo. Ozaki mutu okufa nde tobandaki na ilebi. Mais pourquoi oboma mutu? Po yo babomaki yo te. Ouais, nga babomaki nga te. Mais sentiment mokili na sentiment ya mutu nga na kokopekisa ngo mutu te. Ya na client mususu awoye pa na ngai ayeluka magie. Abenga te mete nga na posa na likana sacrifice. Uniquement na mimo na sacrifice na kopekisa wote. Et ça sentiment na ho. Ya na mutu musu awoye te mete nga na posa na likana sacrifice. Uniquement na komema o na ndenge ya koboma batu te. Parce que bossa ça rappelle bassi, bossa ça rappelle mibali, bossa ça rappelle ba joueur, bossa ça rappelle ba musicien, bossa ça rappelle ta sorte nyonso obayaka ko luka bino pe ba zo rappelle na biyano na ba na ndenge ya bien. Ba ça rappelle convaincu po ezate ke courte joie na kenda ki chance na nge beba po mde komara lobi na ngono nga ko kende pa ba musulman te po kuna o so okay mona do bezate retour ezaka na bino pe retour ya kate. Bon, neti na ngai d'abord na bundela na client. Place où on a zali yango mingi na pratiquer catholique. Pour nini ceux qui na moni isika o mabeza na koluka na catholique o to beti ko makomba magie. Ouais, non là to comme na magie faut catholique déjà le rapport que nous va ça rien normal. Non, mais tant na moni que client na komi na mbeba, a komi na problème. Inikima fona zonga na nzela ya Bible. Pour na intervenir non ma retour ezati. Retour ezati ma BP ezati. Nyonso tu ote okutama mokili eza nzambe mutakela nzambe mutasala biso zoyeka to yokokisa makama nzambe yobela bakoko te mba bakoko ya kanzela batu nyonso tu atata musosala pratika pe magite oza pe na droit pe obela ancêtre na lelo biso ndi bakongo nde to bungisa nde bokoko OK bokoko eza utile ko majo yo sala bana mindele mba ngai na pratika la magie ya ba mindele na pratika pe bokoko muke na zonga na bokoko parce que so yena dossier mbasu jamais na ko mona dossier na magie ya ba mindele so ko na problème ya pesi jamais na ko pratiquer magie ya mindele fona zonga na coutume fona somba nzete ba makasa o na kolika na bikiselo po douleur oza na on peut pas oza na ngo esila yeza commissionnaire mort Tempo ibele lolo omona mkolika okuta sa ba spectacle ba événement avant dina abomone na TVT ba commissionnaire quand baleka
Non, on a comme ça. Comment qu'il y a biso? T'as ça pour ça non? Pour battre rien. Ouais. En tout cas, vraiment, ni vraiment globalisé. Il parle en aïe. Ni surtout au koluka ezali. Oh, t'as du volu. Ni surtout au koluka ezali. Où est un domaine spiritualité ezali. Où est un peu fort. Pour un problème en dingue ya ka. Ouais, na ça peu fort. Na ko sala mo eloko moko pour na prouver mo kili na capacité ya ko botsa moi si o abota raté. Ba kisa boko. Pour nous, ça n'a pas de monde en route. Tu qui n'as pas de ça, descendre ta gambela. Au moins, la maman n'a qui qui ça beaucoup. Au moins, c'est sur beau taraté. Ce qu'on va qui s'y au fait ça non c'est beau taraté. On a présenté ils a posté. À travers la poste oyo, on a capacité ya kosala o news na wali. Donc ça n'est bon. Bon déjà bien. O news est un domaine spiritualité. Et le connaît tout on a kosinga à travers boîte oyo ko bima pe ko ya. Pour ça on derrière émission, tout ça on en pleine émission, bat balana. Non, na c'est on en pleine émission, ba bonne news tout ba o ba la ngai batala pe ba mo. Je sais pas ça. Tout à casse démonstration pour mettre la personne dans débile solo ya mort ni tu bité ceux qui mort nya na boîte toyo. To pende ni. Expliquez lui solo. Non, moi on a obimanité. Mais ba bonne news tout ba la ngai botala bo vivre pe oyo e lika événement oyo ezolika en pleine émission. OK. Na banga na te. Ni les armes. Papier mouchoir, biomonier. OK. Pour d'accord, pour ça ma campagne. Tout ça moi combien de minutes? Poste magique, manifeste-toi. Poste magique, manifeste-toi. Poste magique, manifeste-toi. Oh, c'est quoi, monsieur, papier mouchoir, hein? Papier mouchoir bleu, on a un commis, 500 fois qu'on l'a. Maki oyo ndenge eza boye nakokotisa yango mpe na kati ya lipungu mpe ozwizeli soki nakotisi yango soki olali na mobali okobota oza mwasi ya mabota bon baboni nyonso boolanda ngai botala manifestation oyo maki oyo ekosala me mbongo wana soki nalobaki nasali spectacle nakoti na kati ya libumu soki nasengi mwana soki olali na mobali okozwa zemi me ntango nasengi mbongo oyo eza en pleine plateau nasengi mbongo nalimi nalakisa maki démonstration oyo ekosala. Ok, merci Maître Chapelet, Balandip Sandra Katindika Télévision, émission sur le Lopenda, vraiment très 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 chaud.
malheureusement nga na mwasa mabota nga bota na ngai donc bato penda bana posa bana nga pe mobali kuna bakisa bokoko il faut expliquer pe mibali na biso belé ba ota la biso ba mikongo pe za ba problème na basi pe ba hémorroïdes des déranger lancer message au penda fort sur ko sali sarango o na sisa kambasu o njoko o mpese o sopenini o cancer o miome o nyoka kawe sur ko sali sa ba biloko na nyonso penda lancer message o pe sa numéro de téléphone tout comme bon baboni ne subola nanga bona ba payer ya ndenge na ndenge oh le ba maka on na show oh le maka pour ouais en tout cas vraiment baboni ne subola nanga vraiment bona payer ndenge na ndenge vraiment en tout cas vraiment mutunye surtout quand on a problème alors so contacter nga vraiment mettre chapelet vraiment na capacité ya kopesa yo eloko nyonso to oza nango besoin pe na droit pe ya kopesa yo musala o ba vandi son na musala sala raté ouais bien no pe ouais nyonso surtout ezala oza na problème musala oza na problème ya financement ya mbongo oza na besoin ya porte-monnaie oza na posa ke mibali nyonso tu bakoma ya yo mibali nyonso oui otanga mobali nyonso tu nyonso o nyonso tu atanga mobali akoma ya yo en tout cas vraiment na être dispo nazawana numéro nanga eza plus 243 85 38 42 368 répétez encore plus 243 85 38 42 368 Boubanga te maître chapelet azana pour la mutunyo surtout spectacle nyo surtout onga na sali soko yepa na ngai o nyo surtout na accident bosse ya télé et pas na vraiment exactement ndengwana eza ka ya mukie disons là bo benga ebo contacter en privé de bon monde est-ce que ba vrai démonstrer o eza ka ba essayer ou atali sabino ki asala rango ebele balubaka o ba maître balikaka ba bimisaka dollar to ça pe na capacité pe ya ko bimisa pe mbongo na biso pe ya mboka alors o nesto a contacter ngai na musala nesto etangami ezala franc congolais ou dollar ou euro nesto to nazali o etangami mboka nesto tu o etangami mbongo nesto ya mboka ouais nesto to nazali vraiment sans CFA nesto tu ezali na ko bimisa on a capacité ko bimisa nesto tu na ko bimisa parce que na code nesto tu etangami ya mboka nesto tu. Ok, tous ceux qui vraiment awa message s'il est déjà non. Nous sommes à la fin de notre émission. On a de partout dans le monde à travers les syndicat de télévision. Tu peux suivre nos te bo contacter biso bo benga pe mettre chapelet à zamana. Nebi ki botala biso pe bolinga makama pe bozana ba posa nango. Bo zape te ba remarque ba critique eza ya bino. Non kabonana bino bo été sans ko pesa penza ba mbote na ba boss o ba pesa so confiance sur vendre na ebonga na o pena na ko sala pena musala kitoko na papi qui est le pouvoir na rifin qui sombe pourquoi pas aussi à Richard Longa triple code difficile de venir depuis Paris chez Lutete ya Roger Luma le combattant ba o yanga ya na pesi no ba mbote sans oublier les 31 octobre c'est mon anniversaire ba ve ba souhait ba appel ba cadeau vraiment yango ne vraiment na zela et ça là vraiment waouh ndeka tolo baka jeune jo comme collabo je te salue depuis quelque part j'ai mis ma voca Arlette Bangala Olivier Voca Graf Obambi Teddy Moussamba base oyanga vraiment on a pesi no ba mbote ya trop rendez-vous le 31 octobre donc Nasima Caméra Biyumbu Mbote aussi na régime avec le Zola Dio Moussala Kitoko équipe Mbatindika télévision biso no tout le monde à la prochaine émission. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Salikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mia Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret
secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga nsima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire mpo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo ekobonga mpo na cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store.